Bet mettre tout laver ba goût, bet mettre tout laver ba kip, bet mettre tout la caca feuille, bet mettre tout la ail, bet mettre tout la kefu ya ba ngeza ba sia ya bet ba pendere salila. Bet mettre tout la kefu, bet mettre tout la muscade, bet mettre tout la dilala ya. Dilala ngani ya citron, bet mettre boiti la nakati kamwa mungu afio. Tomate fi bet sadila ikaya. Ça tomate à moumake naturel. Mais il y a une sansa, bah vu. Donc ah ben c'est un tomate à moumake peut pas. Non. Victorious, glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting stronger we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100. On continue toujours à tous kobima bureau recteur to ina kesi sika recteur yebisa jusqu'à yambara ba professeur ba paini ba utara kinsiko to ina restaurer sika ba balamba. Tosolala Mama Léa. Bonjour Mama Léa. Bonjour. Namoni awa makusa ndeni be bosalaka. Awa eza place ozopesa ba professeur o bazouta Kinshasa, Lubumbashi, un peu de partout quoi. Bayaka pona ba enseignement na université na biso. Awa nde place tozolamba tozwaka na mbongo epa ba konzi ba pesi biso mbongo. Maintenant biso toye to arranger cuisine na provision déjà ezala na kati to lambeli bango o nyonso bakosenga to pesa ba Recteur yemuka bimisa mbongo apesi pona recteur abimisi mbongo abe ngana sali document ike kuna Mama Dani secrétaire général administratif a signé abe a signé et soki na recteur a signé na keti na caisse na bimisi mbongo. Ande to moni mama rosa makaye bonza goût e ba professeur ba senga ki ba professeur na midi tozo pesa bango ngulu na poko ande bakolia makaya buna ndunda nini ba neti dessert to che bitabe ceux qui peut tozui pai to che ceux qui peut tozui ba avocat to che anana to che après repas bazui dessert. Donc na moni ngulu kuna na moni modu na moni makaya bwa pa wane lo mususu mo ya mboka o professeur ko senga ya mboka to tocha mikungu ça dépend parce que ezana ba professeur musu baliaka ngote ba o baliaka mbinzo ezali mikungu ezali ngai wana ezala kaka loso pe ekozala mbinzo ne mubeso etambula wana pezani lelo toluka ngo kaka toluka ngo po wana batamsaka ngo souvent ba après-midi les professeurs asengi akomona ngo likolo ya mesa bakosa wana on appelle ça des crevettes ezala pe binzo ezabo to mona pe binzo ezali ayo to benga mikwati quoi voilà donc ngala ebika na mnamboka mikwati biso to benga ngo mingolo to benga ngo biso ba pende to benga ngo mikwati eza bongo. Ok. Donc la pesa micro pas maman sur mon nom ça ma caille. Façon ça c'est pas ma classe. Merci beaucoup Maman Léa. Voilà. Maman kombo nani? Kombo nanga Maman Coco. Ah Maman Coco ndenge ni poza Coco. Za kombo kaka. Ah Maman Coco. Voilà. Vous limbola nga est-ce que Maman Coco pas comme Coco na yeba ité. Bonjour maman. Bonjour. Na muzo sala ma caille bwana. Sala ndeni makayabu o to chaka ngo na mai to tokisi yango po mungu esila simande to tie ba épices to tie yango na moto na mwa mai ekobimaka couleur o mena gumu susa kitoko o eza kongo sika to ambassade o eza ambassade wana do lali na mai mungu esila po tokisi yango kalinga po tie épices do ebimaka nango bien kitoko makasi. Oh voilà, maman Coco, ce que l'acception des bazar maman bien belle en raté. Le bazar makaye botie na mai au bongisi et tout conso. Nous sommes pour la professeur. En tout cas, la professeur bazar bien accueilli hein. Félicitations. Comme ça miko so papa Godé. Nako bakisa lisusu na comité de gestion na biso ya professeur Alphonse Kapumba o tozana kimia makasi. Donc vous préférez atika la kuta umela. Avant d'anaye, ko kimia ekoti
vraiment azosala musala na ye kitoko azotonga makambo nyonso bino moko na omatisa bino likolo kuna so bomati kuna bomona panga na kipe balobaka o olingo omelo malili boye kotana bimisaka boke bomeli na bino tomelaka kitoko azofuta biso kimia penza kimia makasi voilà bata wende bata tika donc faire partie na déjà chef de l'État pour musala ezana bien bazo représenter l'action ya chef de l'État. OK comme ça so miko papa Godé babi cuisinier du moment parce que na papa Godé betenga betaka mikungu quoi pola ngana yaki papa Godé la mbelenga obenga nini lendi fait quoi point noir wana voilà pointe noire na liaki bonjour papa Godé bonjour maman no monyo na cuisine ba basi ne balamba yosko na monyo nga pe na lamba za cuisinier hein ngande za za titulaire na bango ndesiko spécialité na yo lamba ni biloko tu so to kotaka to koti na bukoko to koti pe na mundele neti biloko bokoko nini pe o lamba pe so na lie pe na sipe mayebo bikungu akilebo bikungu bizo biloko wana pondo alimbondo esalisa kambanyoka otie mwa bankulu bankulu ndeni il faut expliquer ngana yeba bankulu otie mwa bankulu na mwa kamandonga wana to lambi OK soki oza mopende faut yeba bankulu wana bon nakoyeba wana muna mboka te mena bwena yebi na ngango donc le ko bouleverser papa Godé donc so papa Godé nsengi na mikungu na lia mikungu nsengi bon bandindi bangoto ya bo bandindi période na ngote soki mbule beti tokolia bandindi na mbizo donc sanction danger donc son allion isme ya lamne danger et comment trafic na kin bandindi na mbizo voilà papa Godé plaisir ya koya ko mwana restaurant autant que mikoto comme pas maman papa Godé o komisela o micro asimbeli yo solo likaka poto yeba. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga eza Saturnin Kudia Kusika ma peki peki. Mais ba benga nga mingi les grands mayas pona za très cool, très abordable. OK papa mayas. Na monyo na cuisine à la guest. Donc présence na bino izo bébé quoi. Ah oui. Justement on a guest to travailler en communion na ba toi guest. Donc nga soki na zui ba paya na biso mingi ba paya na biso eza ba professeur. Ba professeur na université ou la plupart donc 90% eza ba professeur visiteur. Tant ba yaka nga na zui bango na yego mema bango na guest pe eza na gestionnaire mama Léa ayambi bango. Soki toza na place te na guest directement to luki guest ya libanda to memi bango. Pande papa eko uzabiso. Donc une des causes c'est ça non papa? Ah oui c'est ça. On est quand on be ko za ka yi papa donc ndo o mema ki biso ande po mema ba forcer. Ndenge wana. Voilà. Donc to luwa bango na ba agence to ye na bango. Kaka ndenge wana. Kozonga pe ndenge moko to bongiseli bango bisika to memi bango na agence o bazolinga ba voyager. Nyonso wana eza na bokasi ya professeur Kapumba Alphonse, recteur et à université. Donc yé azo sala identiquement ba réforme makambutu net ya chef de l'État. Ndenge azo linga yango wana azo sala pe na université. Papa maestro o lobe son na Kikongo. Justement jina na munku dia kusika ma peki Saturnin. Mukele chargé à relations publiques à université à Kikwit na Kikwit. Muki salu na munu kele kubaka balongi nyonso ina ke kwisa ke katuka na nganda ya université. Sambu université kele na 80% ya ba professeur visiteur. Munu tuke bakabo muna tabona ba guest. Sa kwa kubogela lave na mpamba na ba guest moche impeccable ba VIP. Ya bome yiliga wana université ya Kikwit muna tabo. Na ntango kuvutu kwa mpimu yilikila bo ba bisi ya kitoko bo vutu wana Kinshasa. Mutino moche bampangi ya ba journaliste mpi kukwisa mo kwenda bakabo beta vutu la bombi. Donc vraiment qui sal na muge oina na université, muge chef de division chargé à relations publiques. C'est la biso na Kikongo. OK, ya mama Léa Musambi, moi chef de bureau, gestionnaire ya guest. Kaka mpila betu metu bana français, guest qui équipé ba longi na betu akekwisa vraiment na ngolo ya comité de gestion na betu.
comité de gestion moi c'est vraiment incomparable moi avait moi comparer yo tinani parce que quand mutala bisalu na boya boke sala façon boke équiper balongi vraiment yo pesa betu kiese mingi boke respecter bansiku ya mfumu ya ntoto na betu ke pesa vraiment qui salu kitoko mingi boke tunga vraiment yo pesa kiese mingi yo ya ke disa balongi na betu ke kuisa boke futuka na kimia nyonso vraiment yo pesa betu kiese mingi yo bet me yamba ba journaliste me kuisa bet me solo la tibo bo me mona bet me disa bo mo me mona inki mutine bet me disa bo me mona pi inki mutine bet me yamba bo merci mingi na belle voilà tozonge pa mama Coco donc abete zo kalingela biso bangulu kwa mama Coco kolimbola biso na Kikongo voilà mama Coco Mama toyoka yo ndozo kalinga pesa biso explication so eza na Kikongo to moto ba yande so bayoka vraiment ya ngulu na Kikongo bete binga yo ngulu yai pa bet me pise yo bet me tokisa yo mena bete kalinga yo kabetu kalinga betu sala sauce betu tula na kati era ka masa fioti samo ya ike ya betu moshe ya boala me foyo yoge na ntomo yanka na mpila muke kalingo pidia yoge bachika de kitoko couleur moshe ya bien bet me tout laver ba goût bet me tout laver ba kip bet me tout la kaka feuille bet me tout la ail bet me tout la kefu ya ba ngeza bashia ya bet ba pendeke sadila bet me tout la kefu bet me tout la muscade bet me tout la dilala yai dilala ngani ya citron bet me boeti la na kati kamwa mungu wa fioti tomate mpi bete sadila ika ya mbuma sa tomate mbuma ke naturel mais ya inzanza ba vivre donc abesi ya tomate mbuma po pesa ngo goût quoi kamwa goût mo kitoko voilà mama Coco tu ko expliquer biso ndenge épicé ki ngulu na ye biloko atiaki na kati ya lobo na Kikongo quoi donc on se fait non makasi ko azo kalinga on sera sûr ko sala sauce ya tomate mama Coco bongo te po pidi na penza mama ngemona nde bantu anga evanda yo na kubashika couleur ya bien il faut botulo ba kib ba tomate me betu to bashika couleur a bien mais ya kukonda utula ba kib na ba tomate monenge beli tala couleur toko mingi yoke naturel voilà oui naturel wow ya biso podcast na Kikwiti oza remerciement nazo pesa remerciement na nga na arrêteur oza arrêteur ya Inikik ayambaki biso bien j'étais bien accueilli parce que nga na banda onzima te ka Kikwiti eza ville boy place batiela ki biso en tout cas je ne sais pas quoi dire c'était merveilleux bon naza baninga na ngai moko ko loba envie na ye bon na pesa micro na Maradona la course mbote na baboni na biso nyonso ya biso podcast kaka ndenge ezalaka nde tolobaka kaka toyeki kosala découverte bongo na Kikwiti ngai una pensé ke Kikwiti ezalaka lokola unde eza bavillage ya katikati bandako ya bete namoni bandako ya bien et puis na oremercie mpena recteur ya Inikik par rapport à ndenge ayambeli biso vraiment mingi oloba eza te maconcert déjà uti oloba mingi donc napesi vraiment micro na ngai pa wata donc confrère ye par ça mwa liloba oloba mpo na ngai vraiment nasepeli makasi na ndenge nayebide topase baséjour na biso loki en tout cas dans les bons vraiment. Ok, merci bien. Internet na biso ya chaîne mno bolinga makasi ya biso podcast. Nde na loba na bino kaka toujours toza bana bitinda na bino. Ndenge botinda ki biso to faire découvrir na bino et surtout mingi vraiment ba natif ya Kikwiti o baza bongo libanda ya mboka lokola na Londres, Paris, Bruxelles et partout dans le monde entier. Donc il y a un mabele nabino vraiment ni ko sala bongo ba découverte basé sur Inikik donc université de Kikwiti. Alors tozaki bongo accueilli vraiment bato bena ba yambaki biso makasi ezalaki bongo yemoko numéro 1 ya université ya Kikwiti na recteur. Donc tozola la kitoko toza pena bien et puis au nom de notre chaîne ya biso podcast tolingaki kolekisa bongo ba merci na biso inaperçu boete et yango toyeli susu ko tala ye na résidence privée ya yemoko parce que azape na nzela makoleza déjà na nzela azokende bongo Kinshasa alors biso pe et puis la chaîne na biso et totombeli
bon voyage et puis biso pe tozala bongo simana ye pona koka kolanda ye. Alors maloba omboka ya recteur alors biso to pesi ba merci na ye nenga moneli musala et nenga moneli chaîne biso ye moko akoloba ngo pendant quelques minutes. Merci tolanda bongo recteur. Merci beaucoup. En tout cas na sepeli mingi boyaki toyambi bino me boza bandeko hein kikwita mboka na biso za Congo no to na Congo nyonso bozosala mpona réveiller conscience bato bazala bakoka comprendre que ata toza na poto kotika bandeko eza kotia biso vraiment na relation makasi liboso na kopesa entreprise na bino ya télévision merci mingi na otinda bato na ba moyen na yo ba yawa futela bango ticket et tout na to sepeli mingi parce que ba mosusu ba yaka o to lingi boye to sali boye mais les jours to mona ki bango to sepela ki que ba ye pa na mosala moko bien to sepeli parce que koyoka ezama be komona ne eleki donc ba yaki ba moni ba encourager bisope ba le bito que de liboso donc en liboso to salango. Merci beaucoup pour la chaîne ya munene oyo et les canalines bino ba yeba bozana na poto Paris, Londres, Bruxelles, ba mboka na minene ba Washington tout ça bana kikwit o batangi na université ouais ba que surtout ba oya médecine toza siko inclus na famille ya munene ya faculté de médecine mondiale rozala peut-être 8 universités ou 9 toza incluse alors toza pe na refresh donc ensemble la faculté francophone to sali nyonso alors ceux qui tozo internationalisé bamboka na biso ezali po ekende liboso hein alors na ba chaîne net ya bino to sepeli mingi to pesi totoni botoni na ba konzina bino hein to pesi bango merci to koloba congratulations and also thank you a lot for those who done for our I can say increasing of our university here in Kikwit. We are very happy. Donc nous sommes très contents. Merci. Nake voyage na zongi kin peut-être okuta na kin baza numéro na ngai mais les ambala libosote. Donc ozana ba misala mosuto osala na bino e sengeli e bana na mokili. Ba recherche tozo sala na agronomie, tozo sala na science e sengeli e bana mosuto tozo komango. Mais mosusu elingi boye bango à partir de la chaîne honnête en ligne net abino c'est très important. En tout cas to pesi merci pena honorable Mulengi moko ya honorable Nabiso awa azalaki national pe aza honorable provincial le député provincial azali na makanisi munene po asalisa biso to kene liboso o ezali lisalisa liboso te ça salango déjà abengi ba italien ba yawa bazi ba nini to solo na bango abengi susu ba tebele donc asala musala moko na cc mais ça maka bien so to zana 5 10 8000 personnes à bongo la kanisi ba roloba to zana na mboka tel mais Kikwit est peu représentatif parce que idéal à exode rural ezali ke bamboka ezalate ezali ke bamboka amike bala mususu et ko beng sande bat plutôt que bat ba ya kotonda na kin ba sala biloko mote na ba idée ya université entreprise ou tolingi to sala je crois que to kende liboso so to comme na budget munene donc kozana ba département ebelé ba département de ça s'appelle emploi ba ouvrier ba personnel académique ba personnel scientifique en tout cas merci bozonga na santé ya bien okende kisasa bolé pondo awa ko sepeli et peut-être que bolé mi kungu wala 2 millions na biso mais il faut okende te sabolia mbinzo mobeso hein bazote kango bosenga mbinzo donc lobi so na université l'assistant nanga loba to ngindo lia mbinzo ayeb ça y hein a salle bino mbinzo a bien bolé yango bo sepela mingi hein alors université ezana eloko opesa binote a opesa bino merci monene hein ce qui ba pesi bino mai eza normal so ba pesi bino sucre eza normal merci mingi hein voilà OK voilà to pesi merci na Jean Combo, Wabi, honorable Jean Combo, je te salue aussi. Je salue mon boss que j'aime beaucoup, Roni Malundama, je te salue depuis Angleterre. Mon thème est Maman Laura Chou, Yannick Malundama, Jack King, je vous salue. Pourquoi pas, je salue aussi la présence de mes amis.
Wata Ndombele. Donc c'est dit Ndombele quoi. Je te salue aussi, je salue la présence de Elmar Babi, journaliste en cours dans sa podcast Zalara et Moko. Na Pessimbo aussi na prudence ngim depuis que je te salue. Je salue aussi ma famille où la Pessimbo ni autour bambote. So mon Loïs Avandi Boé, donc admis bien la caméra ça pour na Josué. Je te salue ce caméraman du moment. Bye. Oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilo